Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengosa salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, Taranga, on a s'abonné. Bon, donc, mon yango, YouTube, to Zawana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé là, réflexion, lumière, Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien, tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les Alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, vous Kotabiso Kuna. Naiko répondre na motuna ya semaine tuna melaki biso libala oyo aussi ebebi libala oyo aussi bolingo eza lisusu te ndenge nini bakoki kosala po bolingo ezonga ekoma ya sika ndenge ezalaki na baoyo babebisi ndenge nini bakoki kosala bon na réflexion na ngai na kombo ya mama Mina Malomba en tout cas naye pe ko répondre na kopesa conseil na bandeko oyo bazalaki na kati mesimbaki te babimaki pe nazongi na baoyo bazoluka bakota pe na baoyo baza deja na kati mpo na ngai naoloba na baoyo bazalaki na kati babimaki mesika bokei bovandi mpe kaka te oluka lisusu mpe okota mpo ofanda mpo ezalela o bien zonga kaka na makambo oyo peut-être kolekela yo mabe moko boye esalamaki obi te erreur oyo mpe bato bakondane nga nango mingi nasala ye malamu te place oyo siki sikoyo naokende mpo nabongisa ngo mpo lobi nazonga lisusu na erreur oyo elekaki te par erreur wana yo moko yebi erreur nasalaki ezalaki nini mabe nange ezalaki place nini navivaki ndenge nini obandi korepare yango mpo lobi oretombe lisusu na mabe wana te mpo na mutu oyo deja bimi abongisa mpo na baoyo totikali na kati en tout cas ezala mwasi ezala mobali eza reto verso en tout cas yaya faut koluka kobongisa vie eza na baréalité ebele bato bamona kaka biso tozovivre bazoyeba te eloni eza kose passe quand moto oyo aza na kati yo moto oza na kati ezala mwasi ezala mobali ozokoyeba nde navaye na kati elo nini oyo ngai nakoki kosala mpe ya malamu mpo lobi libala na nga esurvivre lisusu mpo lobi na retombe na baerreur oyo te nde okozonga na bapense na yo na makambo oyo nyonso surtout yo ozalaki kovivre par avant yango ekosalaki obongisa nzela na yo donc ezokipe te na mwasi ezokipe te na mobali na bato mpe balingi bakota yaya yo balobaka libala eza cour de grand ntango baloba yango mpo na sentiment te entre baloba yango kati ya motema fond du cœur libala eza cour de grand donc soki oye omeki doseki osuka na nzela me ntango yo ozoya ozokota tia conscience na yo mobimba yebaki nde mpe naza boye donc nakiei nde naokende te mpo lobi nabima
naokende mpo lobi makambo mosusu esalama yango alors banda koluka banda kobongisaka koto mona eke nasalaki boye te nakosala yango su boye te en tout cas fona vivre boye mpo lobi nazobota mpo na ndaka mabala nde tokendaka wana nde tovandaka na ndaka mabala ezalaka ka baaventure te ezalaka tokendeli vraiment le meilleur et le pire donc pire yango mpe koki koya okutani mpe na baaccident ya bandenge nyonso okoki mpe kokutana nango alors soki oza forte te bien forte en tout cas epesa yo epesa oka pasi alors mpo ezalelo bien c'est que mpo ozala fort il faut zonga na bapense na yo ou bien pembeni na yo bandi koluka mutu oyo ayebi pas seulement mutu oyo ayebi mais obandi mpe koluka présence ya nzambe mpo nzambe mpe arientaka biso makambo mosusu tosala kondimi teke yo moto okoki osala yango mais osali yango eza par force na yo te eza nzambe orientation ya nzambe esali ke yo okoma na niveau oyo okomi wana donc yango mpo na ngai donc nakoki koloba bongo réponse na nga eza bongo donc mama papa il faut kozala na maîtrise il faut koyokaka mpe mwa mingi oyo eza malamu donc mpo na nga ngai mama ade mpo na de mama oyo moko ndako ezalaki na matata alingaki akende me akendaki te me moko akendeki bisika akei ake kozwa mobali mosusu oyo ndako ezalaki na matata bazalaki na boyokani te me akendaki te ngai na ide na ngai mpe na conseil na ngai oyo akendeki te ndako ezalaki na matata esengeli fo kaka abongisa ndako na ye mpo na nini mobali ntango tovandaka na bango na kifiansai oyo na kisheri tolakisaka bizaleli ya kitoko makasi yango na mobali azwaka moyen ya kodote mwasi aye kobala ye ti pa bapara na ye elingi koloba ete mama wana azalaki na bizaleli ya malamu devant mobali na ye yango mobali na ye ayaki kobala ye azonga kaka ndenge bazalaka na mobali na ye na kifiansai yango wana toujours ametenir yango kati na ndako na ye po mwasi azali pilari ya ndako mwasi ye mutu asalaka nyonso na ndako lelo soki otongi ndako eza na bapilare te ata mopepe ya makasi ekokwesa ndako wana elingi koloba nini mwasi ye mutu asutenaka mobali mpo mobali abimaka akendaka mosala mama tikalaka na ndako ye mutu asalaka nyonso papa ntango akoya kaka akokoma kaka ya kolia mpe akotuna ndenge nini bapasaki journée na ndako elingi koloba ete mama ye mutu azali mokonzi ya ndako mpe mokonzi ya libala yango wana ye mana oyo apesi topesi question oyo achange kaka comportement na ye akoma na comportement ya miel eloko wana ntango olingi yango nde alingaki libala na ye ntango olingi eloko na yo fo linga yango mpe obatela yango ntango alingi libala na ye alinga libala na ye abatela yango lokola miel abatela yango lokola liki ekoma sukali lokola miel po libala eza elengi libala eza kitoko na oyo ayebi valeur ya libala mais soko oyebi valeur ya libala te okomona kaka eza eloko moko passable mais soko oyebi valeur ya libala okobatela yango okolengela yango okobatela yango
yanga conseil na ngai epai ya mama wana abatela alengela a changer comportement na ye azwa oyo ya kitoko lokola miel lokola sukali akotisa kati na libala na ye akomona nyonso ekozala kitoko akanisa kaka ndenge babandaka na kino lelo ndenge bazali soki akanisika ndenge babandaka abandi ko nini abandika ko changer comportement na ye en tout cas libala na ye ekozala malamu ngai réflexion na ngai conseil na ngai na mutu ya liboso ya ngwana na mutu ya mibale elingi koloba ye akora kendeki na ye nzambe asungi azwi libala eza bien mais ayeba pe ko changer comportement na ye po akotanga mibale akotanga bango ya liboso soki akendaki azalaki na bizalela mabe o azalaki na bacomportement ya mabe ya turo ndenge azwi mobali abatela alengela alinga achange po soki achange akovanda mimu na mibu nzambe mutu akokabola bango mais soki achange te bakopesa ye kombo oh ya changeaka mabala ye ndenge nini abalaka me mosani kaka kochange mabala mpona nini mpo ayebi kovanda na moninga te ayebi kolengela eloko wana oyo nzambe apesi ye te ezala bilamba tolataka soki olingi yango okobatela yango okosokola yango okogumba yango okobomba yango jour akolata orepasa yango obongisi yango mpo olingi yango soki olingi yango to kobongisa yango te eza ndenge moko na libala ye ndenge azwi abatela alinga achange mpo bazala na mobali na ye eloko moko elingi koloba kuna pe achange comportement na ye koto pe achange comportement na ye nayokaki susu balobaki mpona makambo ya bana bamama oyo balambaka te bakoma kolamba balambaka te mwana lamba mwana servi biloko na mesa mwana atia mai ya maboko mwana atia mai ya komela na mesa wana eza kosakana yaya oyebi valeur ya libala te mobali na biloko mobali no akolamba mwana fa lamba mwana fa servi mesa mwana fa tiela papa mai ya komela mwana fa tiela papa mai ya maboko yo bando ovandaki na novela peza na basi mingi soki avandi na novela o avandi na Facebook avandi na TikTok akei kaka Marie mama tia biloko na mesa Marie mama papa saye servir ye Marie mama pesa papa mai ya komela Marie mama pesa mai ya maboko oh nyonso kaka mari mwana na yo akomi siko mobali ya mama na yo mwana siko akomi siko neti ye mobali na mwasi papa mobali na ye yaya omoni bamiyibi ya balabala bazotala kaka wana Marie bazotala kaka ngo papa kobima na libanda ake komona mwasi atielaka ye mai ya maboko akemona mwasi atielaka ye mai na kasa de banyo akemona mwasi atielaka biloko na mesa akemona mwasi avandaka pembeni ya papa aza kolia azovanda pembeni na ye akemona nyonso oyo osalaka te na kati ya ndako nake komona moni papa wana akokende mobimba yango na bamama oyo si bobala na oboza soki pe si bobala soki pe mabala yango ewumela soki pe ewumela soki pe nani ewumeli te soki pe eza ya sika soki pe nani eza ya sika te bochange comportement Facebook ekoma libala te TikTok ekoma libala te novela ekoma libala te ntango papa ye abimaki aye ntango akomi zwa papa oserve déjà avant ozwa elamba ofiniki likolo ya biloko tandi bilamba likolo ya biloko ntango papa azwa papa asina servaki biloko yango wana papa soki akoyinde kosokola ake kosoka soki paka aza kase akolia nano ale bovandi bia pembeni papa aza kolia bozali kosolola ti mai otieli ye mai ya maboko mpe otieli ye en tout cas libala na yo ekotambola kitoko okozala mwasi oyo aza na bapilar na ndako na ye okozala mwasi oyo akosimba libala na ye
yango wana ngai yango kaka nazalaki nango posa ya koloba. En tout cas ça va, tous ensemble, ciao.